Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Sito et Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba dans notre site EHP Media. EHP Media, vous le savez très bien, EHP Media, ce qui se disent. Voilà, donc nous sommes ici vraiment sur croisement Chaba Ngiringir. Binomo bozomona, comment est-ce que les chauffeurs bazotambola difficilement bazo camoufler même dans endroit il y a panneau publicitaire pour baleka. Donc les boules les a vraiment creusé à un niveau moko extrême, na niveau extrême au ezal susu, na niveau même pas ya mabanga au bataki pona ko alfate nzela. Donc les boules est côté vraiment profondément. Na za sir bozomona de loin kuna. Voiture moro jeep ezawana mais ezana impossibilité ya goleka. Voilà donc ezamwa pasi oyo tozomona vraiment na ville province ya Kinshasa. Tozo pour ça na mwa muketo meka ko tuna bandeko na biso ya ba chauffeur ya ba chauffeur oyo baleka awa difficilement soki ba ozana mwa un mot à dire par rapport à cette situation leurs opinions ou leurs oyo bakoki ko pesa biso lokwa makanisi na bango. Voilà, donc sans plus tarder, Tozo Kende déjà, Topé Saka Kamo. Voilà, donc chers internautes, vous comprenez que tout ça vraiment dans le lieu où il y a vraiment difficulté à makasi. Ah oui, ça n'a place panneau publicitaire ezali. Donc le chauffeur bazo se camoufler de manière que les kata awa pour qu'on a place au baron bagoleka et ça vraiment difficile to éviter. Papa n'a pas chauffeur. Voilà, donc to meka retourne moi oyo arozala d'accord pour nako talisa biso to koloba moke natina ya situation oyo awa route bomoni ezamwa refungwama ezara bouchon awa parce que na ba heure de pointe ezala vraiment difficile pour batu baleka awa wa po eza catastrophe. Imaginez-vous na moi endroit oyo ya moke oyo des bandele et salema awa wa donc ezala catastrophe. Ba o bazo uta boye ba o ba uta boye ba o ba uta boye na jonction oyo eza pasi mingi. Voilà, yango lelo tolinga yitola kisa oyo et comment avenir Chaba na coin ya Ngiringir. Donc papa nabiso alinga loba. Papa, moi un mot à dire par rapport à Nzela na bino. En tout cas pesa mawa mingi. L'état asala tous les mois bon si la biso Nzela Chaba oyo. Bango balinga ka musale comme munene après tu abongisa. Donc pour le moment to kokate. Nzela zara moko na commune na Bumutu ala Nzela musute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc wana binomo boyoki interview à chauffeur moko na moko. Non, ils ont morfinga te ozo se plaindre pona Nzela etam sezo boma ba amortisseur toni. Nzela nenga boba bongisa Nzela sa bien te. Nzela sa bien te tela koleka apasi bakara batezo kufa. Bakare zo so bampania bapine ko toboka bakao do Nzela a pena bien te bakundane libulu wana so bakundi libulu ndebiso to solution. Merci beaucoup, merci beaucoup.
bon travail. Ah. Voilà, Babi Bourgoumestre, écoute, les Garanzela, voilà, donc, binomoro bozomona, comment est-ce que les gens basent en attention pour na banzela na bango, banzela oyo basale la ramusala, donc ils ont permettre bango te basala musala à bonne et difforme. Voilà, yangwana, to yagi momuke, papa na biso wewa. Est-ce que nanzela oyo, ozana facilité ya oleka calmement, to ozana un mot à dire par rapport à yanzela? Bon, nzela oyo eza bien te pona biso pena ba chauffeur à moto nde to tambula. Libulu oyo do to senga na leta atala biso toujours nzela ndenge to tambula. Tala kande ba to tambula na passe mituka na bande ba misusu ba accident pa mapamba yango lo na senga na ba to pena ka yango. Merci beaucoup. Voilà, binomoro bomoni oyo nini ekoma aveni Shaba na croisement ya Shaba ngiringiri donc yango oyo nde koma to ebite to bengango il nini to il bumbu to nini to bengango nini na ebite so to ko luka mbisi place oyo vraiment eza pasi po ba chauffeur bazolela ba amortisseur na bango ezokufa ba biloko ebele ezokufa. Yango wana to yaki vraiment sur le terrain to la kisabino oyo nini et comment avenir oyo je crois boyoki interview ya ba chauffeur moko na moko oyo ba lobby na tina ya nzela na bango po yango nde bureau na bango yango place bango ba lukaka mbongo siko so imituka wana ba amortisseur ekufi to ba pneu ekufi c'est que cop na bango ekufi en tout cas to meka kozwa solution na tina ya problème oyo voilà donc c'est la bouteille. Je crois bien que comprendre. Donc, dans un clé d'œil, et ça dit que embouteillage et salé miona par rapport à nini, il y a véhicule, il y a grand car, et ça
tokende wapi pe tokosuka wapi. Vraiment merci na bino nyonso surtout oyo salaki attention ya kolanda biso na journée moko malelo to na temps oyo yo zolanda topesi bino merci. Vraiment pour continuer ko pesa biso ESP Media confiance pour tokolakisa bino oyo nanu bomonite tokolakisa bino otoza awa na kati ya ville province ya Kinshasa pe toza na kati ya Congo. Voilà, donc merci na Mama Tabou, Mama Brigitte Tabou, Yokuna en Allemagne, Topesi Mbote, na grand frère propre, Monsieur Papi Moussoui, notre producteur, vraiment Yamakasi, Topesi Mbote na JF, Maman Nabiso na niveau ya US, Topesi Mbote na Maman Social, vraiment Maman merci pour tout, merci. Vraiment, Topesi Mbote na Talibo Talima, Topesi Mbote na Nancy Kumba vraiment en France Topesi Mbote na Ronsar Ngwidi ndeko ya grave Ngwidi bana ngoto pena ya solo Topesi bino ba mbote. Sans oublier Dercy Luyanti Kasimbela biso prise de vie Topesi merci na papa na biso Jean-Marie Lokelo oyo pena simba montage ke biso na bino to monana. Vraiment merci à toi. Tokomi na suka émission na biso tolobi ensemble ndenge tolobaka na bino. Glory be to God. Allez, ciao. Ria, vraiment, les petits mots. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye titango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com titango kitoko na kotala ema aye HP Media chansi amania pista papa HP Media sito ya gayare HP Media Tita Gayari HP Media Tita Gayari HP Media Chansi Amania Pista Papa HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga Galanga HP Media Ngalinga